papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa Kilima Boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya voka, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana oyo bamitungisaka problème ya po, bambumezo bima na nzoto ndeko nanga okoki pe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamure, Nabamure Zinyoso, Bamesana Kolanda, Irene, Masiandoki TV, oh maman bino la cabino, kakaba, histoire vraie pour essa la bino, bavre makasi, nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka nzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka, masolo Irene, Masiandoki, essa la vraiment bien makasi, yango tuyebisaka bandeko, nyonso bazolanda biso partout, ba oh nanu basabona na site yote Irene, Masiandoki TV, bo s'abonner, aussi. Ya mama abino mama Irene ayela kabino masolo ya solo biso tobetaka aubergine te balobi mwaso ya tika masolo na defo na YouTube ezalaka nga identité ya bundes Irene Masiandoki s'abonner liker partager vidéo esalaka vraiment bien makasi bande konoso bolandaka biso partout na yebisaka bino biso osalaka proverbe 19:20 posunga yo nanga na suite ya vie tant na lobaka Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga tant eza mauvais yango raison to ya kofungola kabana nzambe na nzela ya masolo ndenge na lobaka likambo ezwaki ndeko wana zala prudent lobi pe ekomela yote c'est ça tina to ya kobetaka masolo na Irene Masiandoki TV la na moni bandeko bazo soutenir nga na meka kobenga bango baya koyoka masolo po esala bango bien to bandi na sponsor officiel Betty la patronne Mwasaleki mibali na mbango na kati ya Londres Betty la patronne ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na couple oyo balobi ya kosamba ezate Messi Achille kapesa e Betty la patronne balobi bo umela sponsor na ngai mvandu la patronne Betty mwaso ya mibla vende ndaku na Versace ya kosamba ezate bengela nga meta la brésilienne na kati ya Birmingham mwasi ya pembe vandisa evie na nga Jean Sibolanga atalaka kitoko mwasi na meta la brésilienne esalaka biso bien kasi merci na yabe ya Zakari tulomba mwasi kitoko pe taille mami la plus belle balobi bazo bunda basala taille bakoma lokwa yabe ya Zakari nani akopesa bango temps ya kobongisa nzoto yabe ya umela ya prêtre Zakari vient biso ya Bogar merci na mama Lili Mwimba ya papa Oscar petite c'est propre yabe ya Zakari tulomba Lili Mwimba balobi umela ya Willy Moucheni les vrais code mboka papa social et motomoko bien Willy Moucheni balobi umela vienanga
tobosani te Yves Dioboke garçon de luxe na kati ya Paris babi via sola rapplis ke lisolo Yves Dioboke garçon de luxe. Merci na de longues jambes joli musungai balobi copine na ngai tonga joli musungai umela ba mourir na ba mourir zinzamba lola kanisa bandonga subanda kapso partout to pesa ba bisous na mama bibi chez moi Nzambi et ou non en direct des 001 BBC de moi-même mais pourquoi pas Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton est-ce que bozwi love nde makambo bamoure na bamoure zinyonso nzamba yola kanisela bino mama Irene Masendo ki ayaka boyi na yela kabino masola solo biso tobetaka aubergine te avant ya kobanda masola na zaka pe na mwa kelke publicité na pesa kabino na bandeko boninga botinda biloko na Angola to pe na Kinshasa o boza na kati ya Bundes tozalaka na vie na biso Pochan Andel mobange na shipping na kati ya Colonne na yebisa kabino via totie carton diamant ebungaka te Pochan Andel number 1 mobange na shipping na kati ya Colonne tozokende bongo tobosani te mwana telesi Cornelia Lutadi la biloko asike koti mo grosso balobi azoteka pe en gros Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasi tata na kati ya Bundes azana ba huile kitoko olingo bombisa loposo yaka grass light unique na jarnae olingo longola ba tache otambwa na ba dermatologue nyonso ba problème ya posi la kate balobi yaka solution olingo tela obombisa nzoto yaka naza mwasi amuni na bombisa teinture yaka balobi na grass light tozana biloko nyonso balobi totikala kaka na ye yo pe muto zolingo bando teka ba mafuta na yo zomona ndenga ko banda te benga biso totekaka pe en gros Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasi tata pambola boutique reobote kolata kitoko tozana ba garantie na biso ya vie toza pe na ba perruque toza na biloko akafu benga biso ozwa numéro mama Cornelia totala na logo na biso okomona tokoma grass light totia cœur zwa numéro benga asola rapi kitoko. Voilà, merci pour la patience et fidélité mama Irene Masendo ki ayaka boy na ela kabino masola so na beta aubergine te pona kosunga communauté lisolo nazo betela bino bandeko nangeza lisolo ya mawa eza kaka kotalisa bato totambolaka malamu parce que toyebi lobi te yango mama tazi vite ya papa Trésor Chou porte-parole nanga ya mayele nzamba lola apambola Anastasie Vita ya papa Trésor Chou komiselanga ba bizu epa ya Mireille Mukiadi Matoko na kati ya Bundes balobi mama Mireille Mukiadi Matoko na kati ya Bundes merci mama nzamba lola asala bolamu Mireille Mukiadi Matoko ba mama ya Bundes ça va je t'aime beaucoup voilà ba mourir na ba mourir nyonso mama Irene ayaka boy lisolo na memeli bino eza lisolo ya ndeko moko mwasi abenga na Belgique mama Irene beta lisolo nanga talisa batuke tobanga nzambe ayokaka mama Irene nazaki na vie elikelemba te mais na frankataki ndeko moko na kati ya Belgique nazaki na ba problème nazalaki na ba projet disons nazaki na posa na sala eloko mais nazaki kokokangisa mbongo te eza na ndeko moto bandai kosoane bien azaka déjà mama ya likelemba mama Irene asalaka bama kelemba na ye déjà aya ko proposer nga bikota likelemba biso toliaka 3000 totiaka na biso 300 toliaka 3000 problème ezate kwa nazali na posa mbongo na koti likelemba abinanga okolia mwana ya suka ngabi wi esala nga bien nalia mwana suka pesa nga su mwana ya liboso tant to bandela puis sala nga bien mama Irene sanke na yeba mama wana aza mama likelemba merci a baby ça déjà nga na yoka lisolo te asala rasusu ma kelemba te tanga proposer nga to sali kelemba azape na mutu mususu te azosana likelemba donc likelemba ezosala lokola ya ngai na ye biso mibale me nga na yebite nga yebisi nga tozali bana ebele tokolia 3000 ndenge na mutu moko mutu abimaka na 3000 nzoka babanda kosala bongo liboso me likelemba na esi ekufa mama Irene chaque mois na pesaka mama na 300 € nanga na eliki yake toza na likelemba nazo pesa mbongo nanga na kolia mwana suka na kolia su mwana liboso pona kangisa mbongo yaya ndeko zolandanga eza na bato msula mokili babangaka makambo te na mitunaka bato baliaka bambonga bato bosalaka ba vie est-ce que bolalaka est-ce que bo raisonnaka ponga na mona rabat lokola ba PDG Giboza mtunga prêtre na Irlande logique azaka nango na musala pe na mbongo nzamba ola pambola papa oyo yango bande kwa Irlande soko lingo tinda ba carton Angola ko hésiter te benga PDG Giboza mtunga prêtre na rapide bana Irlande azokanga ba container na ye soko lingo tinda mbongo na Angola benga PDG Giboza mtungo pesi mbongo na 10h 5 familles zui papa azana logique PDG Giboza mtunga prêtre bana Irlande bo sepela kanzamba tela bino mutamala na mboka na bino me batamite ya mabe baza ebele mamo aza na likelemba te mazwaka mbongo moninga
apesi moninga elikia okolia mwana suka okobima na 3000 ndeko pe apesi la zone elikia ketanga kolia 3000 wana ale mwana suka kolia su moto ya liboso azwi 6000 azaki na makambo fala sala ba projet na ye bamoure na bamourese ekomaki na ntango ndeko yalia ebotaki baproblème likelemba ezala te na 2019 ebota baproblème esalaki ndeko ya mwasi na ser wana mama likelemba babebana leta bato banda koyoka yango bakongo bato likelemba asalaka susu te abiza partout aza sérieuse te ndeko apesi solo asimbaki lokola touche ayebaki te me bazali kosola bien na ndeko wana mwasi mama irani ndeko alobi tomenansa ye tosala tunga na bana na mobali na nga azongisa mbongo azalaki na esika kozwela mbongo te mbongo nazali kopesa oyo azali kosala nini nayebi te mama irani tala nivaki motema mabe ovandi na yo mpenza bazopesa mpa moninga chaque mois 300 euros on dirait des fois crédit moko boya voiture azofuta yo ozozwa ozolia no na facilité conscience no yebi ke likelemba eza te bato boye nzambe ntango akosambisa bango akobanda ndenge nini akotuna bango nini bato bazanga mawa bayebi te ke après vie au vie mosusu ezalaka mama irani eloko nini ekobeta liso mpona kotalisa bato ke totambola na bokebi totambolaka bien ndeko na ngai na se na ntango tozotambola mabe yo moni ozokosa bato me nazoyebisa eloko moko moni nzambe alola bakosaka ete nzambe amokolo nzambe amayele nzambe amonaka fourmi ya mwindu na sa libanga nzambe akontaka suki na mutu na biso aza nzambe ntango ozosala bato mabe pensaka ke avenir eza nano molai nayebisaka bandeko mingi bato mingi bakatala makolo na nzela babota mabongo te bato mingi bakata maboko na nzela babota mabongo te eza na bato mosusu lelo bakufa mpe misu me babota mabongo te nzambe alinga bato na ye mokili eza na barealité bolanda pourkui ndeko na lisolo na Irene Masiandoki TV mpona kolendisa yo na nga mama Irene depuis 2019 makambo esalamaka na souffra na lela toswana todisita eleka mama Irene eloko nabengi mpo otalisa bato lisolo oyo eza lisolo na vandi namoni mwana ya mama wana abengi nga aza na mwana deja ya mokolo ya mwasi esi aboti aza pe na bana mibale apesi ya bakoko mibale abenga bi mama nalingi tosolola nayebi se problème te nayebi mpe aza mwana ya mama wana mpo tosolola asuta bi mama aza bien te mama aza akoma mama aza na koma bi wi mama aza akoma mama abelaki cancer na 2022 elekaki nango bien mais auti kosala rechute ndenge akenda bacontrôle bazwi susu na maladie mosusu fala leka na opération mama leki eke bien te mama aza akoma ma chaque fois banda mama bela mama lobaki fa pesa mbongo fa zonkilo 3000 euros na yo ya moto olingai kolia na suka boyokanaki so likelemba esili kolia so mwana liboso me bobandaka na likelemba wana te okomaki komenase ntango obandaki kokonte ke likelemba esili yango bandaki komenase conscience nebi fa peso 3000 mama azalaka na likelemba te abandaka kokosa abandaka kozwa mbongo na azolia mama tikala ozasu na likelemba te matika mama kelemba kala toyebi te pourkui mama asala yango me mama chaque fois lobaka ntango abondelaka nzambe abikisela maladi ya obela amonaka elongi no elekaka mama aza akimia te mama avant kota koma o alelaki mingi alukaki yo me tobandaki kobengo na nimero ne bandaki koleka te moto apesi biso nimero mpo tobengo soki eza mama kingandi atengomba mama moto ozali na Belgique mpo tobetaki mama lisolo mama lobi te boluka mama oyo mama atiki mbongo me mbongo wana eza ya kokoka te eza 1300 mama soki okopermettre biso ozwa 1300 wana olimbisa mama mpo mama aza su na vie molai te mama Irene nayoki pasi na motema mwana bandi korencontre nga vie ya mama ndenge akoma kosouffrir toza kaka na 1000 wana na ndambo 1300 mama zwa reste ata biso bana totikala kofuta malembe mama Irene nayoki mabe nabi aza na hôpital nabi mama aza akoma aza na hôpital boye mama Irene motema nange esukaki nayokaki pasi naza mwana na nzambe soki mpe nazwaka 3000 wana depuis 2019 si lelo soki nasalaki yo makambo elinga kozala pese sila eske makambo yango mpe ngai kosimba tuko mpe koya na kosimba te mere motema nange suki nalobi na mwana naza na problème na mama te mama azoloba te mama aza na koma soki possibilité komona mama ezalaki ndenge yake komona mama abi wi tokende lobi soki olingi yaka okota omona mama nayebisi na heure nabi na 11h mama Irene nayebisi problème eza te mama Irene naza en voiture nakenda nazwa mwana na mwasi aza mwasi ya libala si aboti me pa nanga aza mwana tokenda ti na hôpital mere namoni mama na koma mama Irene nzambe alinga bato na ye nzoto eza na buzoba tobanga nzambe Jésus Christ revient bientôt beta lisolo kotanga kombo te tanga kaka na Belgique mpo mwana kolanda
mama irani talisa bato ke nzambe aza na bomoi totika mabe tobongola na biso mitema nzoto eza kitoko te ya nzoto nango koletisa yango biloko nyonso ekoyokisa soni nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni napesi yo biloko nyonso nzoto okei na lilita opesi nga ata merci te na nyonso nasaleli yo nzoto nanga yaya tobanda kolata kala yaya ndoto epesaka biso merci te topakola baproduit totela biso baoyo totela banda na mutu ntina linzaka yaya keba tolataka bien toliaka bien tomelaka bien tobanga nzambe nzoto eza ya biso te enveloppe ya nzambe basimbisa biso molimo lesi tombe toya na droit nango te nzoto kutu peut-être nakoti ata manzaka verni nakoti ata miso sile yaya nakolata ata perike nakopakola ata produit natelisa enveloppe oyo na molimo ekomi bitumba kolo na pema yesu masiya mama Irene nauti komona ndeko mwasi na koma mama Irene natali mbinga mwasi natali lolendo ya mwasi natali façon de parler ya mwasi mama Irene abi nzambe amalamu tokangama na yesu nazotala ndeko mwasi na koma yebi teke na ye kotala ngama miso ebima mwana oyo azobelisa mama azolendisa nga mama courage tobima mama Irene tobimi visite ezalaki na 11h mwana permetaki tokota na ye nayebisi mwana mbongo wana bobomba bosimbango nga na mama si tobongisa toza na problème te mpe ndenge na monsu mama boye nalimbisi lisu na motema na nga miliki ezalaki mama bika mpo yamba yesu masiya mama Irene yango na ye nango na réseaux sociaux kotanga kombo te banda namonaki ndeko mwasi mama Irene azangi kimia pourquoi mosu akomi na koma koma amokuse mama Irene mwana mwasi akomi mokuse lokola mwana mokie na koma tande babendeli mbetu mama Irene naoki pasi natali nzoto mama Irene na ye na ndako naluki foto neka mpo natalanga binzambe tobanga yo lokwa nalanda mama Irene nabenga nabeta lisolo yo moto ozolandanga odefa mbonga bato ya mama Pauline Marie Paul na Belgique babengaka ye mama Grace odefa bakabelo na ye odefa bambisa okauka na ye mama ozwa mbongo wana olia okomela mama Pauline Marie Paul mama Grace babengaki na Belgique ngando okima ye na mbongo yo moto ozolandanga soki conscience neyebi ke odefaka bakabelo moko boye odefaka mbisa okauka mo epai ya mama Pauline mama Grace mama luka ye futa soki conscience noyebi ke odefaka sapatu bijou elamba eloko moko epai ya beya Zakari Tulomba mwasi kitoko pe tai mama social luka ya beya futa yo moto oza na niongo ya beya nazotalisa o lelo ndeko nanga futa okobima gank okolia mbonga bato kolela ya mutu wana oyebi ndenge nasolaka na nzambe te oyebi relation ne na nzambe te ya nzamba obeto mokili eza mabe babi tous epe isiba bavi musu tokutana bamaladi musu tokutama no awa eza bandeko bandoki ya famille te yaya ezaka mabe tosala lokola mabe tosalaka na se tokofuta na se peut-être yango mpe ka tofuta tobanga nzambe Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga odefi eloka moninga yaya ayeba kofuta nzambe opambola yo ozangi senga bapesa yo koyiba te mokili eza na barealité masolo tozobi ete eza telme ebele ya pasi tota ndenge mokili ezoshite bandeko na nga tobanga nzambe na repete eloko nalobaka yango mingi ya de bato mosusu babengaka nga mama Jésus Christ revient bientôt natalisaka bana na nzambe ke mokili etambolaka dalevidité eza na mokolo moko mwana moto akozonga parce que komama suka ndeleke bandeli nzamba pambola bino pona patience fidélité confiance ndenge bolandaka masola Irene Masiendo TV ezalaki juste lisola ndeko na biso na kosenga na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres partager vidéo liker s'abonner to bosani te bandeko bosaisa ba feti olingo bongisa feti na babi service traité ezosala kaka na kibonzambe ezali Tisha Blessing Hand Mère Loboko moi sur l'équipe basa Londres nyonso na kolamba selonga aleki ba service traité nyonso na musala c'est
Elonga. Tisha Blessing Hand, Mère Loboko na kati ya Londres, balobi ume la publicité le kakepa na biso, contacte biso, ozo numéro ne obengse na fête internationale akendaka partout. Na bosanite kopesa Mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande. Mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande, merci nzambalola apambola parce que santé eza na prêté. Maman ela biso biloka kitoko pona bandeko batana bokono ya diabète, sucre non et mataka. Ozana ba problème libumu esalaka pasi okoma kosuba na pasi balobi benga Mama Rosette Bikulu azana ba yogurt ya kitoko okolia ekosokola biloko nyonso yogurt wana esungaka na po ndeko nanga zape na bate ezosokola ba rein ba papa mabumu ko minene c'est pas bien eza santé te bobenga Mama Rosette Bikulu bozoko kasporte solution eza kuneza na bate ekokitsa libumu ekopesa au force papa okozala à l'aise benga Mama Rosette Bikulu na Hollande. Mama Rosette Bikulu soko zo benga na Hollande ozozwa ete kota na ba publicité na biso azawana ba publicité ezali ya Mama Rosette Bikulu numéro ne elekaka wana na lombango ndeko koma plus 31 61 44 79 846 okozwa Mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande. Nzamba lola apambola bandeko nyonso bolandaka biso partout asala bino bolamu ndenge na lobaka soki mwana motazongi te tokutani mbala sima la na lobi bisous bye. Toto Kinel. Oh. Parce que biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Biloko bakoli na tinda kiko. Mon atteint biloko ça fait 6 mois non agence nango. Mais ekokoma te ve. Non. Rita na bino pe leki nanga buta pe bato tinda biloko. Muto zo la forme musicien, à la forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu mo libanga te. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui dans là, ils ont chargé l'élo. Pour ça biloko que nous jouons quand on regarde ça quand tu côté de la salle. Ils ont chargé biloko de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur peut direct. 45 jours sur biloko là. Pour les aller sur biloko sur sa voiture vraiment. Mais quel est le joyeux en Angola maman? Antonio Miala. Moi on bali wana. La biso ko pe yaka Rita yaka. Nangone za wana. Angola normalement eza na palanka. La palanka. Bana tu Angola ba yebiso komika na palanka wana. So komi na Mathieu. Komi normalement na hôpital na Sanator. Hôpital Sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital Sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na Mathieu zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc, so tu n'as Rua G, batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto la palanka batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda.